Nzambe bele bakoti na kati ya makambo wana. Ok, na suka ya mvula ezana ba sacrifice moke bele salemaka. Ezana moment ya ba élection. Il y a des sacrifices. Il y a ba makila, il y a ba accident, il y a ba malade. Puis na kota na kati ya libala o bana bayaka te. Mais na ye koyebisa yo makambo osenga makambo oloba esko zu yango. Bartime amonaka Yesu na entrée. Mais Bartime amonaka Yesu na kobima na sortie. Ok, l'entrée c'est l'image du matin. Je suis venu te dire, cette année ne passera jamais inaperçue. Ok, ce que tu es en train de subir, eza makambo par rapport à Christophe te. Eza makambo par rapport à Henri te. C'est parce que dans ta famille, batia hôtel moko ya keboko balate. Ya kotali sabatu, ya kolaki sabatu, kokomela bato ba demande d'emploi. Mais yo bazwa kayote. Batia hôtel moko na kata libota na yo. Ya keboko sili sa classe, mais musala ezate. Quand tu vois des malades qui sont incurables, on peut remarquer na kata famille na bino, beaucoup faka na maladie moko. Baloba kaboy. Pour bien faire un bon traitement, il faut faire un bon diagnostic. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienetre.com. Shalom, shalom. Tika nzambe nabikamwa akende kopambola mutu nyonso de partout esika zali. Oya zuli baku ya kolanda biso. Nzambe ya pambola chaîne na biso chez biso télévision elongo na DG Chic Mukadi na ba papa Eli, papa Delige, bato o bana sima caméra. Enfin que bangonde ba ko sala musala enfin que message to kopesa e komela bino. Tika yo mutozuli baku ya kolandanga. Nzambe na bikamwa akende kopambola yo. Nzambe na bikamwa akende kosala yo bolamu. Yambona kota na vive ya émission ya kolobelo maye oyo nzambe na bikamwa atiena motema nanga pona koloba yo papa ozali kolandanga yo mama ozali kolandanga yo elenge ya mwasi pe ya mobali des fois ozana kati ya ndako na yo des fois ozana kati ya salon ozana bureau to na canapé etango vandi peut-être ezana makanisi moko ezakomata o na motema. Des fois makanisi na yo ekomi na suka, des fois ozoye bate na kosala nini. Obandi kotala babiglaka o bapesa yo. Kobanda janvier. Lelo tokomi na mois ya novembre. Ozoye bate. Ozo banda komi tuna mituna réellement. Est-ce que nzambe oya kila likolo pe na se adana bomo? Zambo toyoka bato ba ko témoigner. Est-ce qu'a existaka? Ce qui a solo nzambe wana zo exister. Mais pourquoi depuis janvier, les lotos communes en novembre, situation n'a pas changé? Est-ce que maloba ya bato et les kinzambe oya kila likolope na sene na makas? Est-ce que loi établie à famille nanga et les kinzambe na bamoy? Pourquoi passe nanga ezo silate? Pourquoi maladie oyo ezo silate? Depuis na banda koluka musala, depuis na se consulter na ba hôpitaux, depuis na bengi ba archibishop ba prophète, depuis na benga ba évêque, mais rien ne va. Des fois aux uli baku ya kolandanga, o komituna mituna ya bongo, mais laisse-moi vous dire quelque chose. Dans le ciel il y a un Dieu. O azana capacité, ya ko visiter bomo inayo, ya ko pambola yo, yango avant na kota na lisolo
pe na makambo nzamba te na molimo nanga pona ko partager na yo na linge sika ozali okanga misu na basi na sambela nzambe. Seigneur, na pesi yo merci pour la grâce. Merci pour la faveur au salibiso. Merci Seigneur parce que yon de maître ya temps et ya circonstances. Au sepeliete na ya na etando ike père de gloire pona ko panza sango malamu na yo. Zala liboso na biso nzambe na bomoy na sima na biso mobateli pe mobikisi. Na telemeli nyonso oyo koboya kotosa kombo na yo te ezala musika na biso na kombo na Yesu Masiya nde na sambeli bongo na lobi amen. Na lingi esika ozali oloba amen elongo nanga. Na lingi na partage na yo pensée moko eza na Jérémie chapitre 15. Je crois verset 18. Na lobi na lingi na partage na yo esika ozali. Pensée moko trop important. Nde sika na koyeba ko revelo mabongisi oyo nzamba te na molimo na biso pona ko sungo na problème na yo. Nazana Jérémie chapitre 15 verset nango 18 nazali kotanga na kombo na Yesu Masiya. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serait-il pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? La parole du Seigneur. Awa Jérémie, prophète Jérémie azomituna mutuna bien-aimé. Et cette question, à chaque fois que natanga écriture oyo, maloba et matakanga na motema. Ici, c'est Jérémie le prophète qui pose la question. Et c'est une question très pertinente. Alors, pourquoi souffrance nanga ekoki toujours ko la continuelle? Est-ce que plaie nanga ekoki ko bikate? Ici, quand il lui parle de plaie, il la allusion na ba maladie. Il la allusion na ba problème. Il la allusion na ba loi établie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te parler quelque chose trop important. Naebi sakabatu pe bana nzambe partout dans le monde. Tango toko makana suka ya mvula, toko remarquer bien-aimé, toko makana ba chaîne na ba église na biso année ya prospérité. Année ya mariage. Année ya élévation. Année ya montée. Année ya gloire. Mais on se remarque depuis au komaka na début année les loto commis en novembre. Tu te rends compte que makambo oyo zali ko luka ozui yangote. Mais tu vas te poser la question, est-ce que réellement Nzambe muto akosinga ou bien za ba pensée ya batunde bato bakomi? Je mérite te dire, toi qui me suis de partout ici kozali. Des fois ozali konyo kwama. Ozoye bate ni nyango okosala. Ezana va moko esalemi na kati ya mboka na biso ya Congo. Makambo ya talemi ba confession religieuse. Ya ba elle ya évêque Dodo Kamba, elle ya papa Kankenza. Bana nzambe bele ba koti na kati ya makambo wana. OK, na suka ya mvula ezana ba sacrifice moko bele salemaka. Ezana makambo moko ya makasi salemaka bien-aimé. Oko se rendre compte que na Congo tozana moment ya ba élection. Il y a des sacrifices. Il y a ba makila, il y a ba accident, il y a ba malade. Mais c'est vrai il y a makambo ya ba confession religieuse et yé kotia ba na nzambe na ba distraction ebele. Pour mutwa sambela enfin que le biko ekota na santé na ye, ekota na ndaku na ye, ekota na vie na ye, mutala se distraire na kati ya makambo na tinate. C'est pourquoi j'ai tenté de dire dans l'une de mes missions que bazaloko la ba envoyer ya ba diable o bazo détruire bazo mema peuple na nzambe na kati ya distraction. Voilà pourquoi j'aimerais dire à toute personne qui m'entend, partout où vous êtes, concentre-toi. Kalamingite Anuel Ngesila. Kalamingite au côté de décembre. Est-ce que tu te rends compte réellement? Makambo zamba lobaka na yo.
Est-ce que su yango? Osengaka nzambe ano libala. Osengaka nzambe ano yo mukanda. Osengaka nzambe ano yo bana. Olobaka na nzambe na 2023 oyo. Malade oyo esila. Na 2023 oyo. Na mona libala na ngai. Na 2023 oyo kolekelanga pamba te. Bana na nga na mona bango. Depuis na kota na kati ya libala oyo. Bana bayaka te. Mais na ye koyebisa yo. Makambo osenga. Makambo oloba. Est-ce que zu yango? Voilà le pourquoi Zamba tininga pona yo. Naebisaka bat dans le cieux il y a quelqu'un. Yango nazo ebisa batuma bazola nangai. Bartime amonaka Yesu na entrée. Mais Bartime amonaka Yesu na kobima na sortie. OK, l'entrée c'est l'image du matin. Na tongo c'est quand tu as la personne ozana problème au bengi mutu na États-Unis. Wana problème au bengi mutu na Allemagne. Wana problème au bengi tata moi sur aza député. Wana problème au bengi tata moi sur aza directeur et entreprise moi quelconque. À ce moment-là tu es fort. À ce moment-là tu as des soutiens. Oyebi na ba médecin directeur ya ba hôpitaux. Soko beli oke quelque part. Mais tangwa suka tangwa pokwa. Oyo batu nyoso osunga na vi batiki yo. Bato futela ba minerval. Bato sunga na vi. Ba wangani yo. Bazolo basani na vi na ngai. C'est le temps du soir. C'est temps-ci, nazoebisa batu, Dieu n'a pas visité Bartimée le matin. Zamba visita batu Nathan ya pourquoi. Le temps du soir que je fais allusion est décembre. Moi, Olingesila. Je suis venu t'annoncer, toi qui me suis de partout ici, Koza. Nalingi na sambela na yo. Nalingi na sambela na yo par rapport à problème aux anango. Je suis venu te dire, cette année ne passera jamais inaperçue. Zambo ya benga biso na musala akosalo quelque chose. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Zana batu mususu na ba famille na bango. Batia hotel moko yake bako bala bako na basi kitoko. Mi bala malamba lo batanga ba classe makasi. Mais bako zwa épanouissement na ba vie na bango te. Bako zwa esengo balukate. Peut-être une très belle femme. Batia hotel moko yake yendenga zawana. Akozwa mobali mais akobalate. Okoremaka mibali malamu bayaka. Des fois le lenge bokabwa na koyeba na ate. Tellement koza kitoko mingi. Olobite lokola oya ke c'est que Henri yakoya. Henri pe aye. Le lenge pe Henri yake ozoyebate. Oyebite lokola Henri yake tellement que naza kitoko Christophe akoya. Christophe pe aye. Le lenge pe Christophe ake oyebite. Oyebite. Lokola je suis très belle. C'est que Justin akoya. Bien aimé. Ok, c'est que tu es en train de subir. Et ça m'a cambo par rapport à Christophe. Et ça m'a cambo par rapport à Henri. C'est parce que dans ta famille, batia hôtel moko, ya ke boko balate. Ya tala vina yo. Mi bali combien yo boya. Ba mususu, ba kopesa bango chance. Ba komiti niveau ya ke aboti, mais ba baliete. Mususu pe aye aboti si ma baliete. Mususu pe aye pe aboti si ma baliete. Yaya, je suis venu vous dire. Quand tu vois ce genre de histoires dans ta vie, c'est que ils ont un hôtel, il y a célibat, il y a kataba moinabino. Tant on s'embazo et sa prophète Samuel, alors je t'envoie dans la maison du Saï. Aucun de kowendre moko ya bana ya comme roi. Bien aimé, écoutez. La Bible dit, tango Samuel azoya ayaki mabokote. Samuel apporta un génisse nyama. C'est ainsi qu'il n'a pas comprendre. Azoya ko wendre roi. Na kati libota o bateka bokozi. Parce que tu vas remarquer, Jida azoa kanzete ya bokonzi atekango epana de Tamar.
Mais si quand Samuel Azoya pas oindre David lokola roi. Mais comment ça fait-il si Azoya oindre David lokola roi? Bata hôtel ya royauté bateka yango. C'est que Samuel lokola prophète, il faut y bâtir hôtel ya royauté. Pour récupérer bateau ya royauté oyo Jida a Pesaka Tamar. Bien-aimé dans le Seigneur. Hôtel nini bataka na vina yo. Baloba kete bino boko temps na bino classe. Boko temps na bino classe. Mais bino boruki ko zwa misala te. Oza censé yako talisa batu, yako lakisa batu, kokomela batu ba demande d'emploi. Mais yo bazwa kayote. Batia hôtel moko na kata libota na yo. Yake boko sili sa classe, mais musala ezate. Oui, oko bunda na kati ya Afrique. Oke libanda ya mboko, obandi ko beta kayu. Mais mukanda ye yakate. Des fois balobake ye lokola zaboye. To pesi ye libala. Ma ko bota ka bana kizengi. Soka boti mwana kotambola te, soka boti mwana koloba te. Ok, po yeba ke na kati ya fui na yo. Eza na hôtel moko négative. Oyo basana kati ya bombo ina. C'est quand tu vois des échecs répétés. Quand tu vois des malades qui sont incurables. Oko remarqué na kati ya famille na bino, beaucoup faka na maladie moko. Ceux qui diabète était, il faut dans la prostate. Ceux qui prostate était, il faut dans la sida. Ceux qui sida était, il faut dans la cancer. Le temps de Dieu a sonné dans ta vie. Je vais prier avec vous. Ane oye kosili la oboete. Zambo ya kela likolo penanse. Ana makoki ya kosale la yo. Ezana maman moko na France, maman Myriam Kabanga. Azoe bisanga prophète na mboko na France, ça fait longtemps. Nasana mboko pendant, je crois, 19 ans. Nazwaka mukandate. Papa na bengi ba prophète pratiquement nyos. Mais na landio par hasard, motema nange tutisa. Na ebisaka bana nzambe boy. Avant na sambe la peau na mutu, je dois quand même comprendre quelque chose. Problème na eza lié en quoi? Baloba kaboy. Pour bien faire un bon traitement, il faut faire un bon diagnostic. La plupart des gens bazali ko échouer. Pourquoi? Parce que au bengi mutumbala moko azilo bokatina mutaba niko sambe. Non, non, non. Il faut que yeba que problème ya papa o ezanini. Pourquoi papa o azobi kabola mute? Pourquoi maladie o ezo silate? Pourquoi depuis na sambe la kana jena kana pesa ba offrande? Na pesa ka ba dim nanga, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Des fois ba tia hôtel moko négatif na bombo na bino. Des fois ba sacrifier toute une génération. Mais je suis venu te dire, toi qui m'entends, de partout où tu es, je crois fermement dans mon esprit que 2023 est aussi la yaouté. Toi qui m'entends, de partout où tu es, je vais prier avec toi. Et je te rassure que Zambe Oya Benganga na Musala. Zambo ako sala que tous les jours nous enregistrons des témoignages. Zamba ko visiter yo. Zamba zo bikisa basidatique. Zamba zo bikisa bata malade incurable. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Il est vrai au 1er novembre. Maintenant, on a silité. Je crois, ceux qui te sambeli et longo na yo, cette maladie va disparaître. Ceux qui te sambeli, yo muto botakate, te ane kosila te okobwaka soy. Ceux qui te sambeli, au bandi na phénomène mari de nuit depuis janvier, ti siko yezo existé. Zamba pesinga pouvoir nango. N'hésite même pas. Benga toko sambela. Penzamba kozanga te kopambola yo. De partout où tu es. De partout où tu es. Moutuma zobe anga prophète. Namboko depuis naya. Na teka kabiloko ba mituka nanga. Mais soki na teki na temi to ba kasomba rate. Oko remarquer bateau to izaka to kena osomi to na bango.
ya bango ezo somba bake pe basombi bazongisi yanga pezali basombi pe abi basali 3 tours mais yanga exista kaka ayoko benganga na diano j'ai compris que azalaka na mwasi moko mwasi wana alobaka na ye mabe abi lokola ngana yo bato chaka mbongo ya makambo oyo salinga boy tokotala ndenge mituka yotekama. On a diagnostiqué, on a compris là où était le problème. On a prié. Tu prias pendant 2 jours. 3e jour, n'importe quel problème que tu as, je te rassure par la puissance du Saint-Esprit. Na kombo na Yesu Masiyo ya kila likolo penanse. Nzamba na facilité ya kopambola yo. Na ebisaka bato. S'il y a de faux, il y a de vrai. Essaye seulement yako meka nzambe na biso. Oko bika bika mwana nzambe. Nzamba lakaka olibala. Laisse-moi te dire. Nasina mwana kata loto monanga. Bache mutulitoyi na tongo babali na poko. Le temps de Dieu n'est pas encore passé. Crois seulement que Zambo ya pesa o promesse. Aza koko na yote. Aza tata mwasi na yote. Aza Zambo akila likolo penanse. Zamba pesi biso pouvoir. Yako teleme la force nyonso satanique. Yako teleme la maladie nyonso ezo ronge yo. Ane oyo. Okoto na maladie wanate. Ane oyo. Aussi sango na station wanate. Si tu me suis, ce que ozwi libaku ya kolandanga, yeba c'est Dieu qui te parle. N'hésite même pas. Prends le numéro qui est affiché. Soit na posa ya ko consulter prophète Steve. Zwa numéro oyo benga. Eza plus 243 97 023 36 67. Problème nyos. Et quand tu vas nous appeler, crois seulement que ndenge na obenga prophète Steve, c'est que Nzamba linga visiter. Et tu verras la main puissante de Dieu. Peu importe, ataba lakela yo mabe. Ko lakela mabe banda le lotin. Jacob azoyebisa Ruben. Lokolo mati na likolo ya mwasi nanga na botolo prééminence. Mais tango Moïse aye, alobi que Ruben vive encore. C'est que alongoli bilakeli mabe batali kola ba moina yo. Je me tiens en qualité d'un prophète établi par rapport au pouvoir qui m'a été conféré. Maloba nyonso baloba likolo ba moina yo. Ata e pa tata mwasi. Ata e pa moboti abota yo. Ata e pa mama kulutu. Na longo yango na kombo na Yesu Kristo. Na ebisaka bato muto ya lakela yo mabe a muto aliboso te. A muto amibale. Muto na kati ya butu alongo liputa. Abeti yango na se. Atikali mulumbu te. Aza muto aliboso te. A muto amibale. Parce que moi je sais, il y a une personne sur la croix. Atikala bulumbu pour la pamboli na yo. Je suis venu dire à une personne, crois que dans le ciel il y a une personne. Jésus-Christ est réel, il est vivant. A la capacité à visiter yo. Cette maladie ne t'amènera pas à la mort. Cette situation est appelée à être changée. Yo mutozo be la malade incurable. Oyo ba prophète, ba apôtre, ba sambela pona ozo solution te. Je vais prier avec toi. N'hésite même pas. Zambo ya benga apôtre Augustin Mwimpi na musala. Zambo ya benga musée Alexandre ya Dinabala. Zambo ya benga Abraham, Isaac et Jacob. Ana capacité ya ko visiter yo. Bien-aimé, n'hésite même pas. Balobani nikola ba moina yo. Otunanga esika moko. Au monaka bandoto ba mari de nuit. Ceux qui basambeli pona yo après 3 mois ils ont. Basambeli pona yo après 6 mois ils ont. Mais pose-toi la question. Pourquoi bazo sambela pona nga ils ont? C'est parce que ba éviter diagnostic ni basala pona yangote. Essaye seulement. On va prier avec vous. Peu importe les problèmes que tu as. Sousinanga ezanini. Ezake nzambe akota likambo na yo. Na lobaka na chaîne oyo.
que zana mupepe moko bakoti na 2023 ya bana mike bakobanda kobela bien-aimé soko tali mikolo partout dans le monde bana bazo bela makasi ba fièvre impossible ba makila ezo la bango. So, si tu vois ces genres des histoires, n'hésite même pas, appelle. On va prier pour ta famille. On va prier pour tes enfants. Enfin que année ou ici na kimia. On va prier pour ta santé. Toko sambe la pe pona ndaku na yo. Toko sambe la pona musala na yo. Toko sambe la pona ba document na yo. Toko sambe la pona libumu na yo. Ata ba médecin ba lobi ko zana maladie incurable. Nzamba est incurable. Il lui suffit tellement que tu crois qu'il y a un Dieu dans le ciel qui est capable de te guérir. Nalingi yo mutozu li baku ya kolandanga. Ata uzana kati ya mbeto a hôpital. Ata makanis na ye komi na suka. Je suis venu te révolutionner. Nzambe asali ngolu ya komona ngai. Peut-être tu voulais voir quelque chose. Mais pas aussi péta à côté les mayakoyo kanga. C'est à toi que Dieu parle. N'hésite même pas à appeler. Yo moko ko benga pona ko témoigner. Ils ont la papa Gilbert, abi prophète, nazo kalibakuya ko na ba prophète na kati ya YouTube te. Mais quand je te vu pa na yo kayenan. Azaki na problème ya prostate. On a prié, Ezaki akindo, to sambe la prostate li mois. Dieu est capable de faire quelque chose. Ce qui nous a kanga mutu pe a kangami a comblé plus forte raison. Nzambo akela ndoki. Ne désespère pas. Je crois qu'il a commis na souka ya message nanga. Yo mutu ozuli baku ya kolandanga. O mituni ba question ebele. Ozoye bate na benga nani. Ozoye bate na sala nini. Si tu as un problème, ozo benga bat ozo solution te. Ou ana sida, ou ana diabète, ou ana cancer, ozo akabana bayakate. Ozo na problème ya ba AVC, femme mari de nuit. Des fois makambo zamba loba na yo, nano biki yangote. On va prier le Seigneur. Peut-être pourquoi ozo bika yangote? Pourquoi tu vis une vie d'échange? Pourquoi au lieu de guérison malade de Zoya? Pourquoi au lieu de bala célébrer Zolandayo? Pourquoi? Donc le pourquoi de toutes choses. Il suffit seulement que au benga biso na numéro est affiché wana na plus 243 97 023 36 67. Yango, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, merci. Na sambeli pona mutu azuli baku ya kolandanga. Visitez ye Père de gloire. Lo sambo oeleka inapercité. Abika bikamo ko ute panayo. Na kombo na Yesu Masi. Nde na sambeli bongo. Na lobi amen. Tika nzamba pambola bananga nyonso. Vous êtes tellement ébélé. Nzamba pambola yanga molonga ni Dorcas. Okoka que Dieu te bénisse mon épouse. Nzamba pambola communauté na biso mobimba. Nzamba pambola les enfants partout au monde. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola papa chic. Nzambe akende ko pambola papa Delige, papa Eli. Na mutumala na benga kaye mon apôtre. Nzambe akende ko visiter. Nzamba pambola artiste o bazali baraola na biso. Tika nzambe na bomoy apambola batu nyonso. Ko hésiter te appelle et tu vas témoigner. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Madame Maggie Dorcas Nzumba Muteba, présidente de l'ONGD Action Plus. Nous avons eu l'engagement de créer cette ONGD Action Plus suite aux multiples injustices socio-culturelles que nous avons eu à observer. Entre autres, la marginalisation de la veuve par la belle famille, la discrimination de la jeune fille par la société, la non prise en charge des personnes vivant avec handicap. C'est pour toutes ces raisons que nous avons mis en place des projets, des programmes et des activités, tous réunis au sein d'une structure que nous voulons bien appeler ONGD Action
Notre vision est de donner les sourires aux personnes vulnérables. Et nous avons comme mission la motivation, la sensibilisation ainsi que la distribution des biens de première nécessité. La formation professionnelle en vue de la réinsertion dans la société de personnes vulnérables. Nous en appelons donc à la conscience ainsi qu'à la bonne foi de toute personne qui aura l'occasion de nous suivre, de bien vouloir assister ces personnes vulnérables par vos dons, contributions et autres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel les délivre. Bien aimé, un bon terrain pour s'aimer.